Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes, cela va dépendre de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. En tout cas, nous avons travaillé pour le compte des Eurotech, partenariat Air Moko et Salarabien. Je suis la sœur El Capello Rakanyuka, Lelo Nazoyamba, le prophète, l'apôtre Chatumba, les charismatiques. Bonsoir Motonanzambe. Bonsoir Maman Laura. En tout cas, tout ça na matanga tokufeli tanto ba matanga parce que to perdre mutu moko o mutu ayebiye bakinyo su ba yebiye mais na ngai na yeba quand même sœur Marie Misambo au yebiye vous aviez un rapport vraiment tu dois savoir que tu as des grands-pères qui sont restés en vie. Tu n'es pas la seule, tu n'es pas celle qui est restée orpheline. Tu as une grande famille chrétienne et tes grands-parents. Celle qui est décédée, Marie, elle était proche, Nanga. Puisqu'elle n'a pari Awa. Tozalaki 4. Apôtre Hippolyte Ditou, il est décédé. Et Tikali, apôtre Flori, qui est vivant. Apôtre Paul Mwanga, qui est vivant. Et moi, Bishop Chatumba, qui avons prié pour cette femme ici à Paris, lorsqu'elle était déjà rejetée. Puisque c'est la coutume des Congolais. On rejette les gens. Même Dieu qui a rejeté les diables, diable incarné de sa puissance jusqu'aujourd'hui, Dieu ne lui a pas ôté la puissance. Mais moi, pour certains médias et certains hommes de Dieu, elle était rejetée par Dieu. Tout ce qu'elle faisait, il n'y avait rien de Dieu. Mais Nambokoyo, moi je me suis levé. Hippolyte s'est levé. Apôtre Flori s'est levé. Apôtre Paul Mwanga s'est levé. Nous avons récupéré la fille et nous avons prié pour elle et elle a fait son travail dans cette ville. Quand elle est venue ici, son dernier concert ici, organisé à LSC, c'est moi qui ai prié. Bah passer nous sur Bakimi, badinga ne même ba chanter Bakimi ngai Chatumba na termi avec Ilunga Mwana Buto wa Mutombo, batu bayebi Ilunga Mwana Buto Mutombo que je salue. Ça c'est un monsieur extraordinaire. Ce journaliste là, il peut témoigner ce que je dis maintenant ici, puisqu'il est parmi les gens qui sont beaucoup plus touchés. Puisque Ilunga Mwana Buto a vu la fille à naître comme chantre. Et là, soutenez jusqu'à la fin. Ilunga Mwana Buto était présent dans la salle et j'ai prié pour Marie Misambo. Son dernier concert sur les voiles. Ce côté dit vidéo ou un concert. Basala Nzamba Bazate, Bakimi, Bachantre Baningane Bakimi. Mais moi, c'est du Moussa. Azongisi esengo oyebungisaki motema mawelataki elamba lelo nakomi moto nesengo akelanga lopango nakoma kopiete na ye na bergerie na ye nafandaka kimia ekota motema apesanga kombo ya sika latisanga elamba na esengo ngai citoyen du cielo. Azongisi esengo oyebungisaki motema mawelataki elamba lelo nakomi moto nesengo akelanga lopango nakoma propriété na ye na bergerie na ye nafandaka kimia ekota motema apesanga kombo ya sika latisanga elamba na esengo ngai citoyen du cielo. Zela nange tondi esengo soki oza pene na ngai olongola polili na binanga ongengisanga na pole na yo osipanga na nkembo lobokono na bomoi na nga pembeni na yo masi avenir na ngai eza assure nalalata na tolo na yo lokola bishake nazwaka chaleur na yo. Zela nange suki epa na yo nabengaka yo terminus elamba ya nkembo nabungisaki kuna na jardin de terre ofungola nzela ya jardin na récupere elamba na ngai likambo kokamwa na liziba mai mai azosenga mai
ye moko ya bongo ya zosenga mwasi mai yango esengelaki mai alata nzoto po papa wana abika na pisina betesa mais moi wana Sadi Moussala, Dieu s'est glorifié du début à la fin. Et puis moi Tchatumba que vous voyez, même les gens de mon église ils le savent que musique ngana yo kaka tout le temps. Et j'ai dit à Marie Missam, pour Nanine, puisque je vois les caractères, la nature de cette femme, je vois les caractères et les traits de sa vie, de sa destinée, proches de miens. Alors je me retrouve plus, et elle aussi se retrouve plus dans ce que je fais. C'est la raison pour laquelle cette femme, j'étais beaucoup plus souillé. Ils étaient là hier, place matin, mais yo depuis matin, on s'est manifesté, on l'obité, on s'est ou bien. Je suis dans une option, oh yo, n'engaï nazo la Marie, il semble qu'on va passer tout. C'est-à-dire ah voilà, nazo c'est le matin on anda kunanga, na vandi nazo de la peau, nazo la plus proche. Ça veut dire quoi? Tout simplement dire que tango musique nezo beta, ngai moko na sakolela, tozali en communion. On se comprend. Plutôt que n'a que ne m'a tout vu, n'a que ne place bâtiment sur basali lelo, bah que ne ba hypocrite. Moi je les appelle bande d'hypocrites. Bah que ne kovanda balata ba cravate, balata ba kazak. Siko ozolo babongo parce que yo pe ba critique yo nde ba critiquer sœur Marie Missa musiko lelo ba comment betele maboko ya on a moni ozo se retrouver. Voilà. Yango ninga na boyi. Ce que muto alinga alinganga du mon vivant, avec nature nanga, avec qualité nangai, na ba faute nanga. Ce qui va rejeter, rejeter Marie Missambo. Moi, on a Kofi rejeté. Nous l'avons rejeté. Voilà pourquoi ba Kofi, ba Wera, ba Jibe, ba récupérer l'Ikabonabiso, ba récupérer la bateau, tout ça, ba païen, ba récupérer Yango, ba chrétien, ba boyi, ba bengani. Mais les lois namoni, ba chrétien, ba zongili, ba cravate, ba komi ko ba ke azaki ya bango. Marie azaki susu ya bisote. Marie akomaki ya mokili mobimba. Il y a une place où il fallait bâtir podium ya Wera, na podium ya chrétien, ba yimbi basilici, Wera pe na Kofi batili, ba yimbi pe basilici. Puisque c'est déjà ya biso. Bon, na lobi siko Lilobani ozalango na communauté chrétienne par rapport par rapport ya mamno sonde ezole kana na sur samedi on se retrouver kuna okoya to oyate poto za besoin il faut nzambe a témoigner ngai soki na koya ko sangana na batu place basana hypocrisie na lingi hypocrisie te yebisa bango ke bishop Tchatumba lobi ke bo sadi ba hypocrite bo bongo na mitema groupe nyonso na basoke ba cravate ba hypocrite ngai na koki ko s'associer na ba hypocrite te mieux vaut na za ngai moko bien accompagné plutôt d'avoir le pléthore de gens mal accompagnés. Je ne vais pas m'associer avec des hypocrites. Les lois, les gens sont canabiso. Les gens sont l'église, les lois, c'est hypocrisie. Les gens sont dans l'hypocrisie. Moi, je suis naturel. Comme tu me vois dans ma vie privée, comme ça, comme tu me verras dans la vie publique, je suis le même. Je n'ai pas des tuniques. J'ai qu'une seule tunique, c'est de dire la vérité. Groupe à hypocrite, parce qu'on vend de l'élo, vimbishi ma peka, vimbishi ma boumou, bagay Marie Misambo ya bango, baza ba hypocrite. Yebisa ba hypocrite, on bon on a mis au nom de Jésus. Apôtre Tchatumba, avec beaucoup de considération, je vous dois. Je fus une grande restauration. Na katia vinayo. Na moni restauration beaucoup ya makasi. Na moni nzamba total sangat. Batukoya et pas apôtre Tchatumba, conseil l'apôtre Tchatumba conseil. Et il y a des choses que le Seigneur va faire avec toi, ça va étonner le monde. Et communauté, mais ça va étonner le monde. Zambé azozong isayo na première alliance oyo asala katinayo. Zamba lobake aotambola nayo, Zamba lobake aozala nayo. Et voilà pourquoi dans ton ministère, au monde va produire peu de miracles. Et le Dieu là, oyo atambola nayo, Zamba lobi azongi nayo. Azongi nayo. Et il m'a dit, il va te témoigner dans les cœurs de toute personne. Ainsi dit l'Éternel. Petit tableau, il y a restauration. Ba prophétiser pour nanga. Yango na fukamina yambaki yango à genoux. Na koninga erote katiera batu place oyo kaka à genoux bishop Tchatumba ningi bazaki ko sakolaye l'église robot. En tout cas merci mingi
les charismatiques apôtres Chatumba, Bishop Chatumba. Bishop Chatumba. Donc yoka nyosoana. Ok, problème. C'est ça kaka nkobanga kolobango te parce que zanga Chatumba ninga zali mais nako bundisa ba hypocrite. Base la tena kufa. Baba ndako yako pesa ba témoignage. Nazana pose mon toalingi ngai, ali nga du mon vivant maintenant c'est le temps où j'ai besoin d'être acclamé, d'être respecté, d'être aimé. C'est maintenant. Tous les ratés que le col Marie Misambo a koufi, ba toyina ba cravate, oh Marie Misambo toningyo, ba hypocrite, que nous ko ba hypocrite wana, ba tik hypocrisie, ba tik Marie Misambo calme. Mais la bande sous question na okozala samedi pour na ndeba okundation Marie Misam na ba. Na kozala nini ngana sangana kana ba hypocrisie te, ba hypocrite ngana kosangana bango te. Ngana zo sala matanga na ndako. Na kozala te, prophète Ézéchias ça témoin. Ngana kozala nini. Mais prophète Ézéchiel, pourquoi yo oza ko marteler ka kozala? Non, nazo marqué problème ezali ya hypocrisie ezat bien te. Omonetinga so tulingo linga satana na olobana linga gete pona linga gete. So tulingo linga nzambe na olobana linga gete pona linga gaye. Mais na ko jouer hypocrisie. Ozo comprendre. Ezelo momoni sœur Marie Misam azaki rejeté. Tala sœur par les pasteurs. Ozo mon mama omoni nde toza to sala berere. Lelo par exemple yoza mwana na biso yemba na église. Au sali ke erreur mondenge za erreur ba sainteté. Est-ce que ba sainteté likab? Non. Oko bota mwana na tie mwana na libumuno bota nzambe te. Mwana na siko tu pas Satan. Donc cela veut dire qu'il y a des erreurs dans nos ministères, il y a des erreurs dans la vie, mais on ne peut pas rejeter quelqu'un pour na erreur naïe. Problème est ça hier sozo sa Pierre, Rabbi Pierre na prié pour nayo. Mukolo yo za la fermer ça nini? A fermer pe baninga. Albert que bano critiquer baninga. C'est Marie Misam a rejeté. Tout le monde sait wana na ebagi vers des années 2000 non 95 non 95 hein, 95. C'est wana to kutane ko kutana pamba na mona ki hospitalité mo azalaki nango esprit ya compassion mo azalaki nango diku to sololi na wana sérieux to kutane na zana frère en Christ nazo sambela l'église mais façon to solola ki na ye o imaginer te tala sœur wana ndenga zaki partout pona obike mukili mutezoli la sœur Marie Misam église te mais mukili netinga na imba na yoka na ndako nanga tout le temps bani tout banzembo sœur Marie Misam na linga gaye neti banzembo sœur lorumba na linga ngote même yepe muna linga gete. Oh pasteur nazolo bango vérité nazolo bango devant je prends nazolo bango je suis pas nazolo bango devant la télé na linga émission na sara na linga peut-être mi polémique. Maman je suis un pasteur nzambe tanga yinaka Satan aza nzambe mais ozoka kelo na bano nzambe tanga yinaka Satan tanga bengana ke na mukili na pour na cause de désobéissance moyebi ke nzamba comme na ba rencontre mso azokuta na Satan a obeta pe tour akuta na Satan pe ba sololi abi omoni Job ke no mekai mais donc yo linga sœur lo mbongo te o linga pe ba nzembo na ete siki na yete na linga pe mute sen a orgueilleuse. Mais yo zam say na nzambe comment okoki ko yina mutu déjà na lobi boya muna lobi boya comment ba tous les mêmes émissions oyebi mama tchala mwana yebi mama tchala mwana biso to kol to abana mike toujours moné na télévision maman mon bato respecta gai comment yebete mais sœur Marie Misamu to ngana bwaka ki biloko na Facebook na anniversaire mama tchala mwana na Grand Hôtel akenda ya beti siko na bien na ba fête soto invité ba payen tant to kota to bana nzembo nzambe ba payen ba bina ngote ba telempi ba obina ba oyoko pourquoi so biso to tie ya bango ekoma mabe na fête alors to inviter ka bango te voilà. Sœur Marie, neti maman tchala invité à l'anniversaire na interne comme moi nanae, un serviteur de comme moi nanae. Et là on est exact ba maman Marie, maman tchala moi na pe un jour ba ko bon la mitem ba commenter ba comme na ba grande assemblée ba maman lang. Chers téléspectateurs, donc bozo mona bino boko oyo ba parole nyonso tout ba makambo nyonso bazolo ba eza ko engager kaka bishop eza ko engager prophète moto na Nzambe. Donc aleki Nzambe na mawate Pierre abetela Yesu tolo awanga Yesu 3 fois 4 mtulitoi ba ser lor mbongo na babetela Yesu na ba kukuto makamba sala te tam supe ba okota lifel. Chers téléspectateurs, donc ma propos naza ko engager ka yemoko moto na Nzambe. Donc voilà. Nazo bangelo côté parce que na lobi ma propos wana eza ko engager. Le quoi des langage de faible. Le bandi ko ya ko la kisake. Non, ba hypocrite. Yebiso bango ke to lobi ke bazaba hypocrite. Omoni bata bien etinga na lingaka. Ba Mike Kalambai, ba pasteur Mbiye, ba to bi ba ngwana ngana lingaka. Même frère Patrice c'est mon grand frère. Mais mon a comment côté les deux. Ngamo na sengi na makamba oloba. Alors
À la prochaine. Nzamba Pambola. Ils ont souffert, papa.